kolela kutu bakutana bato fondation balobi ke nga na longola bango tango to bandi opération oyo mususu bazaki réticent. Faut dire des choses clairement. Réticence ta bango zaki nini pour être clair. Mususu bazaki on dirait maman Denise baza na opposition na maman Olive. Biso le quoi tokenda kingaka tso tokuna et bébé biso. Ah bon? Moi j'étais avec maman Olive na Goma. Alobi na ba journaliste ayambaki na pokwa. Abi ne m'appelait plus première dame. Sangai moko oboyebi Mungenzi Noël Yandi Mosi, artiste comédien. Lilo yazolo banabino lelo. Nazalaki hospitalier, nazalaki sérieusement malade, problème à cœur. Na kota déjà na coma. Comme na botama le 25 décembre, déjà ba docteur balobaki que non, na recouvre jour na botama le 25 décembre. Mais maman Denise message comme la qui est que artiste et comédien pourquoi ça sérieusement malade. En tout cas, na kimote mama lamu oyo ya maman Denise ayebisa mobali na ye pona eloko nyonso soki mwasi oza marié alinga sala jamais ako informer mobali nete informer Fati Béton président na biso bomuna ki ba évacuer kinga na kendeki na Afrique du Sud même na komi na Afrique du Sud na même l'hôpital moto moko apesa nga chance a kobika te na ndenge basalanga opération bakambo esimba nyonso en tout cas famille na biso ta 100 francs tobimisa te nyonso eza na compte ya maman Denise moto asalango parce que eloko euta okomela nga na mois d'avril awa en plein tournage mbala liboso na vivre tension artérielle ndenge esalaka alors que nazaka diabétique mama soki couverture sanitaire wana te tant que balinga biso déjà que papa Ngalufara aussi a rendu l'âme mais c'est grâce à cette assurance que lelo naza prise en charge suivi par un cardiologue et un diabétologue. Tala ba âge na biso génération aso totikali combien maman jamais o ngana sali na hôpital mais ya médecin de nuit ba pareil o ngana koti pour lelo nazwa pema ya koloba boye na ngai na kotela yango na prix nini na mbongo wana te sinon te les 2 derniers mois ici je pouvais aussi mourir mais grâce à cette assurance je le dis depuis au monde naza sérieux na tie comédie te ezali ngai Marie Clémentine Odia alias Mama Bolingo ya groupe Salongo naye lisusu pour la deuxième fois pour remercier tout d'abord président de la République Fati Béton o azali na mama moko o azasima na ye ndenge balobaka derrière un grand homme il y a une grande dame bien sûr mais femme de bon cœur na motema malamu na ye nde yango wana ngai Mama Bolingo nazoloba lelo pona ndenge asungi ngai à travers fondation na ye pona zwa traitement ya malonga pena zwa traitement pona bokono oyo ezwaki ngai mama naza na mingi ya koloba te mais eloko nakoki kopesa ezali kaka merci na ngai soki ezalaki pona yo te donc lobiko na ngai donc vie na nga na lobiko na ngai nazo dédié yo yango po soko s'impliquer kite mbelelero ta mususu nazali susu te to comme kolobela maloba mususu mais on s'impliquer totalement na fondation na yo pour que ngai penza na zo lobiko
Ce que ezalaki kaka pona nga, je ne cesse de le répéter, que RTNC na salelaka mbele naza invité. Quelle que soit célébrité oyo naza nango na saleli mboka ya mingi nakokaki kozwa pe nazwa pe te pe nakokaki kozwa te makoki oyo ekokaki kosunga ngai pour que nazwa traitement nazala en bonne santé pour le moment. Maman Bolingo aza Maroc. Ah bon? Akendeki siko bientôt à Ozonga, akendeki na soin ya Maman Denise. Ok. Je ne cite que ces cas-là, mais les lots côté na ba hôpitaux na biso minene. Na peso liste ya ba comédiens au bazwaka traitement, de traitement, le soin de qualité. Baza ebele na basi na biso, na bana na biso, na mibali na biso. Joli pour na biso ba comédiens parce que ndebi bembeza ko landana. Ou akufi. Comédien tel c'est akufi. Akomina na suka succès na eta tikina ko sepelisa batute akufi. Oh comédien tel, SOS boya ngai banana belaki lokwana. Première dame na biso Maman Denise Nyakero Tshisekedi, moi si à président Fachi. Depuis poto eza makambo za ko mona za ko yoka. Tant moni ki bazui pouvoir ayambi biso. Et tant qu'azo comme boykalate pas mendondo akufi. Akufi ndenge nini? Oh non, l'état ba mano bagene na hôpital moko boye, balongoli kuna bakene na hôpital mone tout ça. Donc manque ya soins de santé ya qualité. Ok. Maman Denise abeta likofi na mesa abi tant que je serai là nzamba otikana bomoyi asalinga grâce mobali nanga za tuna fonction je m'occupe de cette partie ya bato ba sepeli sa population mais bazangi makoki ya ko se prendre en charge na tunaka ta opération minene le ta to bele batu tout o bazola bazana ba carte na za carte nanga L'accent la carte on. na carte na ngai oyo Maman Denise Nyakero apesa biso ya prise en charge naza so na ke Lubumbashi na lakisi carte na nga ba o traiter nga Oh, atoke Lubumbashi ba traiter. Ata na ke Lubumbashi, ata na ke Matadi. Oh photo na ngai. Ok, je peux. Oui. Ok, oh là là. So na nga mutu pas na ke. Ah, bijou là. Eh ba chigo. Na nga mutu pas te. Mutu dans oso ke wana bambongo nyonso na refondation ma Denise Nyakero. Na biso ngai nde naza boende o mona santé kitoko ba bato ba nga kitoko boende ni na pakola mafuta telo te po nazo ka traitement ya bien. Oyebi biso kisa bien zo koto na nzoto onuna te. Ok. Onuna te ozaka bonne santé. Maman Denise, merci. Merci maman. Biso ba HJN to banda ko leka o tia likolo ndenge ni. Ba clinique des anges wana, ba médecin de nuit wana. O leka ndenge ni, o kota ndenge ni po wala ngote. Vous savez, na musana biso les comédiens mingi bazana misalate. Et surtout problème de santé, c'est là qui vraiment préoccupé ba comédien nyonso. Et Dieu merci, Maman Denise Nyakero, juste na début ya mandat ya président Fachi, azoki likanisi moko ba koko na biso baloba, kopesa mutu mbisi c'est bien. Mais kolakisa mutu koloba eleki makasi mingi koleka eleki malamu koleka. Voilà pourquoi à penser qu'à pesa biso assurance maladie. Na ozanga nelo ko loba pona Maman Denise, pona Maman Denise aujourd'hui surtout zo tambola zo vivre pona nini mutu moko assurer santé ya batu. Santé ya batu ezaka mutu moko te mais santé ya batu belé. Hein, santé ya batu belé lelo yo obeli libota ebeli automatiquement avec carte d'assurance wana OK au présenter carte na yo ba traiter on va pas traiter ba traiter yo du début jusqu'à la fin on te donne aussi du médicament T. Vraiment maman que Dieu vous bénisse. Ba on dit mutu bazwa biso à charge tamba bomba biso ba comédien bazwa biso ba comédien nzanda bomba mama wana kanga na ofuta na ozwa mbongo ebele ya facture wana onga na omona bakota na obwe bakisi ezoyawa leo nyonso badoktere bazoya po bayebi ke boza na eloko moko boye bato oyo ifoto donc ozokomona nakolo esika azoloba
odi wana artiste munene bolengela parce que bango nde abiso biso ba comédien to kufi ebele kasi yo moni likambo yango esengeli te ozwi biso en charge na ba hôpitaux oya minene na mboka na biso ti libanda pona kozwa traitement mama merci penza merci ngai pembele oyo soki kaka pona nga moko na kofuta mbongo ah mama nde nasi na kufa. Je suis sans mots en fait, mais simplement je dirais merci pour leur merci. Donc baloba na mitema na bango et c'est Pelsi Nzambe. Ouais, que mitema na bango nde lobi boye et c'est Pelsi Nzambe. Voilà. Bongo maman reçoit bénédiction tendenge. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baïla. Na jo sola kana bana na ngai bana bajo tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu za na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na rembi na robi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soku kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yo kuna même voix même na Lubumbashi JB Service bozana agence moko ya si ebo akazi siki kaka nangamba braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali Angolais mérité. Angolais JB Service et pas les amis. Au jour le jour, nous sommes là pour les comptes de l'émission Art en Vogue. Je suis l'inconnu qui en vous. À chaque fois, na kapona ko porter bino ba message na sala ki analyse moko loko na message na probela ba comédien na fandi na raisonner na tali ça fait moins 20 ans bana bani musala oyo ya chronique théâtrale na zala kana ba comédien na fanda na bango na tali na kaneva na ngai na tali na bi oh mais ba comédien ba kufa ebele soit ça le calcul de vingtaine et puis ma tête il y a basse mibali il y a au moins 2 ans donc 4 ans passés na mon niveau ma to un peu ba comédien mon kufa bando kita na sali banalise na komona oh mais non raisonner ne sala que ba comédien to wane kuf ekita et ya motate pour ekita et puis ba malade tout le comédien dit baza ko bela mingi et kita pourquoi voilà pourquoi
na loga qui te fina ça l'effort na luka mutu moko a éclaircir un peu. C'est dit en quoi mécanisme et salamaki to et salaminde to zandenge nini. Voilà pourquoi na luka qui président Elombe Soukari o azali bongo maître avocat azali pe conseiller il y a la grande association NTPC oh, bah, comédien et puis azali président il y a tout théâtral Simba. Bonjour président. Bonjour, bonjour Miraki à vous. Je vous vois aussi hein. Président il y a groupe Simba, membre groupe Salongo. Ah, voilà. Administrateur de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Voilà. Non, le reste, c'est à l'oubli. Voilà. Ancien étudiant à la conférence nationale souveraine. Ah, oui. Au fait, parce que nous avons tendance à oublier l'histoire. La conférence nationale souveraine est une très grande école. Grande école politique. Grande école. Grande école. Il y a un de ça va émerger politiquement. Et bota une nouvelle classe politique. Et puis ça, la conférence nationale souveraine. Okay. Avec 2850 conférenciers. Ah, les parlement 500 députés, mais 2850 conférenciers. Pris dans la couche nion sur la société. Va inviter ba grand professeur, ba professeur Ngal, ba professeur Zongola, ba professeur Moudimbe, ba grand professeur. C'était une grande école. Un grand rassemblement, il y a des fils et filles, il y a Zahir à l'époque. Ancien, colonel, major Mpika, ancien militaire Nabiso, Bakenda exil. Tout ça, ce qui m'a bien sur l'émission, Nathalie, ma comédien, est belé bakoufa. Est belé vraiment. Mais belé, les gars, comédien akoufi, mais alors, si on a sali analyse dans le frère de la présidente, tout on a la mortalité de comédien qui t'a. C'est écrit dans le c'est ça mon problème. Faut qu'on a bien vu parce que quand on y est, c'est écrit en haut. Ou c'était comment, c'est comme donc faisait qui peut être qu'on y bâti, qui n'a malade, qui n'a bango, qui ignorant ou comment. Mira, Kufana Kobika Moto, ils ont un beau Nzambe. Hein? C'est Dieu qui a le pouvoir. Il y a Kotika Moutnabo Moito Olonga Moutnabo. Tozoku Famingi, c'est vrai. Tango Beli, ceux qui ont juste traitement, ou bien ceux qui ont commis Tikaba tout on a Moutoko Kufa, ou bien Kamati Bilia, les commis poison en Zoto Kufi, ça c'est pas la volonté de Dieu. Okay. Et ça, Yomoko, négligence, Toko Zanga. La comédie va confier belé certes. Et constat au Sali. Batuming ba kufa na Congo par manque de soins de santé de qualité. Tobelaka. Oki mutu obeli okanisi zaka kande na mesana koka mutu pasi. Bo pesa nga chloroquine, bo pesa nga camoquin. Toni omeli comme yo kaka et soulagaka une fois comme ça au rythme alors que nous autres ezobeba na kati et mutu akufi. Manque de soins de qualité. Et ce problème là-bas, Mira, a été résolu pour Nabiso ba comédien parce que ndebi bembezaro landana. Ou akufi. Comédien tel c'est akufi. Akomina na suka succès na ita tikina ko sepeli sabatute akufi. Ah comédien tel SOS boya ngai banana belaki lokwana. Première dame Nabiso maman Denise Nyakero Tshisekedi moi si à président Fachi. Depuis Poto, ils ont makambaza ko mona zai ko yoka. Tant amoni ki bazui pouvoir ayambi biso. Et tant qu'azo comme boy kalate pas mendondo akufi. Akufi ndenge nini.
oh non, l'État va m'envoyer dans l'hôpital, tout ça. Donc, manque, il y a soins de santé, il y a qualité. Maman Denise, Abeta Liko Finame Sabi, tant que je serai là, Nzamba Otikana Bomoui, à Salina grâce, mon bal n'a pas fonction. Je m'occupe de cette partie. Il y a bateau pour séparer sa population, mais bazangi ma coquille à se prendre en charge. Bango moko na ba famille na bango. Voilà. Depuis ce temps-là, Maman Denise Niakia Otisekedi a pris en charge soins de santé ba comédien. C'est vrai, non, oui, mais pas dans le même rythme au bango. Oui. Bazokufa a colinaye bo tenter soit pas accueillir. Mais pour moi, on a des acquis. Lélo Mira, je le dis peut-être dans la télé Awa, sans son autorisation, bien entendu. Bakaya ba comédien oyo, o bazana ba maladie grave. Oza ozanga ba mbongo po mutazo soin. Bozo joie kanka mutema passe na nzoto, mais makoki ezate. Okende ngali mandeni. Okende kinoise ndeni. Okende mutombodi kembe ndeni. Okende HJ boleka kaka boyi boka ona sango. Ba comédien Moussa basalaka et futa bango et ko permettre bango ba mise en charge comme il faut. Maba Denise a décidé de prendre en charge soins de santé ba comédien. OK. Mbongo ebimaka na ba traitement na biso. Je prends le cas simple à Yann Dimos parce que le cas na ba télé ba yebi a que 2 fois en Afrique du Sud na avion médicalisé. Donc ambulance et avion et outil Afrique du Sud et les comédiens et memi ba traité ba aux ongisaï. Moi j'étais là à témoin. Un témoin. Beta machine, ça peut coûter combien? Et le sou bolingozate, le vrai amour, sous les athées à Osala. Pour le monde à des $80,000, hein, pour le dévoiler. Ah bien sûr. Combien de moyens coca monté? Elle a fait ça pour un comédien à 2 reprises. Les autres Zoroba, ils ont un comédien qui a soin en ce moment ici. Par exemple, Maman Boulungo Aza Maroc. Ah bon? A Kendeki Sigo bientôt à Ozonga, à Kendeki Nassoin, il y a Maman Denise. Ok. Je ne cite que ces cas-là, mais les lots au côté n'a pas plutôt n'a besoin minen. N'a pas sur liste il y a des comédiens au besoin de traitement, les soins de qualité. Baza ebele na basi na biso, na bana na biso, na mibali na biso. Président, on continue na yo. Tant que nous avons besoin wana. Même ceux qui facture bimi. Aux amadimons ma casse. Comédien au monde en honte. Oh non. Ne me dis pas ça. Facture bimi comédien au monde en honte. Même ba médicament. Médicament ba PCA. Que wapi ordonnance pas. Kota kuna tozana ba hôpitaux, tozana ba pharmacie. Okay. En cas de ce qui est l'équine de l'eau, ba bimisio libanda dona auto cité kaya. Il y a Maman Bolina, il y a Nimosi. Ceux qui ont Maman Denise Amon, qui ont Babimisi Moutulibanda. À ses frais. Il y a poche naïe aux autres têtes que nos lignes budgétaires, mon gouvernement, ça les lié, et PCI pour à ses frais, ça ne peut revenir que du cœur. Du cœur. Ba maladie, maintenant, donc, Nzambe, Sunga, Maman Denise, battez la président. Pour malade ils passent par là, je vois tous les cas. Mira, Bola Mamuninga, Tombola Yango. C'est la moindre des choses. Elle ne nous demande pas ça. Okay. Elle ne nous exige pas ça. Mais Bola Mamuninga, Tombola Yango. Parce que mon kili tomesana, ingratitude de côté bisotu na aden na misisa na mikua. Donc on la place où tu as trébuché. Nous, comédiens, nous sommes très reconnaissants dans ma Denise. Donc, nous sommes ata au fandi boy bon ça va, na mona maladie mais na que ça check up. Na section. Ba comédien, ba komaki avandi na ki HJ. Na ki HJ.
Aye, bo checker nga, oh na mon nazoka bien te bo garder nga na observation. Ba memi maboke ti na hôpital. Ah le garder na observation ba oulier ça y est, ba ozo soin na abandi ba selfie. Nga na HG. En tout cas ba ozo sanga mai ana HG. Les comédiens. Ba quel ba même comédien à l'hôpital. Ba bosani ke nyos ba osana tant facture zo bima. Wow. Hein? Sai na bengi eto sala musala mo bia yaya. Nazawa na obela. Ba perfuser ngai tala kutu okanza na boyi. A rappeler nga bivier. Yaga na couloir wa vide bana no bazate pour nini? Contrat et katanaki le temps pour renouveler et ça il nous 3-4 jours. Mana yaki. Abivier bana no bazate hein. Bazawo zaloya beaucoup titel. Beaucoup titel. Baya le sous. Bazawo kutala na mingi. Bazawo kutala mingi. Bazawo kutala. Baya parce qu'en ce moment le temps wana avant de renouveler, il faut foutre. OK. Na to renouveler te na société assurance. OK. Tout na facture AGO d'assurer ça coûte. Faut comprendre bolamu ya mutu et que nous devons témoigner. Bolamu ya mutu. À la première dame. Bolamu ya maman Denise, nous devons le témoigner. Nous na salu bolamu lobane merci pour permettre à ça la sousou mutu mususu bolamu parce que bakuma mitema makasi pour ingratitude et la première personne ba sunga maka. OK. Ba sungi kamba ya ba lepreute. Asunga mi apesi le Congo oui. Mais nous devons témoigner ba bien fait ya maman Denise et par là aussi de tout son staff. Comme dans bureau naïe membre bureau naïe bureau conjoint première dame na ba coordination nyonso ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ils sont très ouverts, très bien avec nous. Ils nous traitent vraiment comme leurs propres membres de famille. Tout ça très bien à ma Denise. Qui sont ces bénéficiaires et ils sont au nombre de combien? Non mais les bénéficiaires, les artistes, 104 comédiens. OK. 104 comédiens. Oabala na mwasi na ye. Oabala na mobali na ye. Oabota na bana na ye. Entre 104 wana 104 artistes. Ba comédiens 104. OK. Mais ceux qui esobeza na bana 6. Na mwasi na ye na bana 6. Donc 104 PC. Ça so azana bana 8. Na mwasi na ye Vero na bana 8. Mbalio Sombo, na Meje na bana na ye. Brifi na mwasi na ye. Mama Boka na mobali na ye. Bana basi bakola. Aziza na mwana na ye. OK. Donc comédienne na comédie o abota, ozana bango 8, 10 moko bango nyonso bazwa traitement na compte Maman Denise. O adopta mwana officiellement tu as des documents. OK. Mwana wana azwa traitement na compte Maman Denise. Président, OK. Tu vois un peu? Donc ils ont commandé na ba 200 et quelques. Oh là là. Ils ont na charge à Maman Denise. OK. Président, on a fanda qui n'a raisonné qui mina ça qui mille une question et lequel ngala mutu. Comment on a œuvre Maman Denise Nyakero Tshisekedi asala kanaka fondation on a bino ba comédien. La plupart ba comédiens au bazali bénéficiaires nango. Comment on a bazali est-ce que bozwa kapetan air mota musu bosangani bosali réunion montrer ba message moko pona remerciement pour Maman Denise ou comment? Elle-même n'en a pas besoin. Tu vas nous surprendre. Elle n'en a pas besoin. Maman Denise, en faisant ta philosophie, il y a beaucoup à gauche et il y a droite et monade. Voilà pourquoi il n'a même pas, je ne sais pas comment il va trouver cette émission. Je m'engage, moi, et Zapé Soué, comédien belé. Je crois que nous avons profité au sol la peine à Bango. Témoigner. Ça, ça m'engage et ça engage chaque comédien qui va témoigner. Mais Maman Denise Nyakero n'aime pas ça. Elle n'aime pas faire du bruit autour des bons gestes ou des actes de bienfaisance. Elle ne veut pas faire du bruit. Dans l'hôpital, il y a Mabanga, il y a un ennemi SS. Il a réhabilité. C'est Maman Denise. Maman Denise. Oh là là. C'est Maman Denise.
Combien il y a bana SS ah oui. Combien Bravo maman Denise. Combien bazo soin. OK. Elle fait beaucoup de bonnes choses dans le silence. Mais dans le silence, on en a besoin aussi. Nous sommes des Congolais. Congolais, l'ingaka moko qui motive. Il y a éduqué autrement. Il y a éduqué autrement. Donc, il faut mettre ça dans le modèle. Il y a éduqué autrement. Si on a eu Tosololi, il ne faut pas nommer la caméra. Non. Ça, c'est elle. Ça, c'est sa philosophie. Moto, il s'est libre là, moto, mané, c'est là. Au lieu où Alouka gloire, ça c'est pas elle. Elle nous éduque autrement. Bana basé belé. Bana ma Denise basé belé. Cela veut dire ba comédie baza et belé boza pinze belé. Ba comédie mususu na minute baza malade mais bazo ça peut moyen. Est-ce que déjà peut-être yo aux la comme mingi point focal il y a ba comédien. Est-ce que aux ala quoi Jésus et pas Nzambe? Est-ce que au sein de la catégorie on intercède pour la comédie mutusu qui va bénéficier d'un groupe? Tobandaka na première édition, je crois une cinquantaine. Okay. Et principalement groupe Salongo. Pas le bino mboule poussani, ba problème ya santé comme belé. Tobi bon biso mokote to élargir ango Salongo na baninga Salongo za banani yanzoi. Ba Mabipendu, Bansakala, Mama Boka, Mama Pembele, Mama Nzita Personam. Bangaloufar, Tosali Bongo, première équipe, il y a une cinquantaine. Tant on te plaidé, habito fungola, parce que ça n'a pas jeune moussoussou. Mais basu théâtre comme profession, basu au sérieux. Tika ba bénéficier pe, il y a les cabo oyo. Tika tolongwana. Tela beli tala biso sunga biso bon mais maman Denise on fo batongo sunga banani tokota biso nyonso voilà comment on a lelo okuta ba président Caleb ba président Sobé ba président Fiston Saïsaï ba Brifi ba mayonnaise ba modéro donc les jeunes oyo ba mi pesa na musala oyo bazwa au sérieux comme professeur donc ba komi le ko la biso ba toakala to bénéficier grâce à maman voilà pourquoi to komi na 104 comédiens plus bas dépendant d'Abisso. Et alors, et on continue à plaider. Makamboze belé, mamaza mama bana nyonso. Tokonia koloba. Isika mon genoba nangai. To bongisa pe awa. To bongisi. Ok, président, na salle surprise. Na boye ko biso diafa. Mirakiamvu na ba recherche nangai na sala ke fort. Ya kotambusa micro nangai et pas ba comédien. Oui, on va bénéficier à soins de santé. Tolanda bango kandi ba témoignaki pour maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Let's go Régie. Ma main sur le cœur, je tiens à vous remercier sincèrement du fond de mon cœur parce que le gouta okomelanga en mois d'avril awa. En plein tournage, malaibosuna vivre tension artérielle ndenge salaka alors que nazara diabétique. Mama soki couverture sanitaire ou anate. Tant que papa Ngaroufar aussi a rendu l'âme. Mais c'est grâce à cette assurance que les lots n'a pris en charge suivi par un cardiologue et un diabétologue. Talaba ajinabso génération aso totikali combien? Totikali combien maman? Ngana ye l'émission Mira na témoigné bulamu na yo owana. Nzamba Baxero Mikolo, toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais remerciement aussi à papa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, parce qu'à Zouagi Mwasi Oazamaye, Andi Mako prendre ba démuni. Biso Zambon Luka ba musicien te. Donc ba oteka ba œuvre ba na biso to anelo te. Nzambe oya taki na makanisa ko uzwa biso ba démuni en charge surtout génération oyo na bana oyo ozwi. Ba examen oyo ngana sali na hôpital mais ya médecin de nuit. Ba pareil oyo ngana koti pour lelo nazwa pema ya koloba boye. Na ngai na koti lango na prix nini. Na ngai na koti lango na prix nini na mbongo wana te. Sinon les 2 derniers mois ici, je pouvais aussi mourir.
Mais grâce à cette assurance, je le dis depuis au monde, Naza, sérieux, nature, comédie, parce que jusqu'en ce moment, maintenant, j'ai un diabétologue, on a eu en cas de complications, j'ai un cardiologue, on a eu en cas de complications. C'est grâce à votre cœur de maman, où on va quitter dans un bateau, na charge. Merci, maman. Merci. Namoni eloko nga nakoki koloba na yo te. Nasengi kaka merci. Pona likabo oyo. Lelo, biso ba comédien tokufi ebele. Kasi yo moni likambo yango esengeli te. Ozwi biso en charge. Na ba hôpitaux oya minene na mboka na biso ti libanda. Pona kozwa traitement. Mama, merci penza merci. Ngai pembele oyo. Soki kaka pona nga moko na kofuta mbongo. Ah, mama, nde nasi na kufa. Tala ndenge na uti na les anges awa. Na ndenge na bandi na examen, na ndenge na bandi na ba traitement, makambo nyonso, mama soki yo te. Kaka yo muto zinga en charge. Ozozwa na bandeko na biso en charge. Na basi, na bana, na mibali. Papa Fachi Beton. Merci na yo, merci na likambo oyo. Ezali ngai Marie Clémentine Odia alias Mama Bolingo ya groupe Salongo. Naye lisusu pour la deuxième fois. Pour remercier tout d'abord président de la République Fachi Beton. O azali na mama moko o azasi maraye ndenge balobaka derrière un grand homme. Il y a une grande dame. Une grande dame, bien sûr, mais femme de bon cœur. Na motema malamu na ye, nde yango wana ngai Mama Bolingo nazoloba lelo. Pona ndenge asungi ngai à travers fondation na ye, pona zwa traitement ya malonga, pona zwa traitement pona bokono oyo ezwaki ngai. Mama nazana mingi ya koloba te me eloko na koyi kopesa ezali kaka merci. Merci na ngai soki ezalaki pona yo te. Donc lobiko na ngai. Donc vie na nga na lobiko na ngai nazo dédier yango. Nazo dédier yo yango. Po soko s'impliquer kite mbelelero ta mususu nazali susu te to comme kolobela maloba mususu. Mais on s'impliquer totalement dans la fondation nayo pour que ngai penzana zwa lobiko. Soko ezalaki kaka pona ngai, je ne cesse de le répéter que RTNC na salelaka mbele naza invité. Quelle que soit célébrité oyo naza nango na saleli mboka ya mingi na kokaki kozwa pe na zwa pete pe na kokaki kozwa te makoki oyo kokaki kosunga ngai pour que nazwa traitement nazala en bonne santé pour le moment. Merci na fondation na yo nyonso mobimba. Je ne cesse de le répéter. Ba collaborateur na yo nyonso ya fondation kobanda na Cordon Joël, Mama Lydia, Mama Léonie, Mama Cathy, nakobosa na te Docteur Ntingi oyo asungi ngai banda clinique Diamant ti ler na komi awa tozaka na ye azolandela pe baswe nanga. Merci na bino mingi. Merci pona bolingo na bino, merci pona boboto na bino. Mama nakobosa na pete cabinet na yo mobimba. Mama Nathalie, merci. Papa Cédric, merci. En tout cas, Nzambe oyo azo batela bino apese bino makasi.
Maman Nzamba peso makasi ya continuer musala munene oyo ozwi. Merci à une grande dame. Oyo a pensé qu'il n'a biso ba comédien. Vous savez na musa na biso les comédiens mingi bazana misalate. Et surtout problème à santé zala qui vraiment préoccupé ba comédien nyonso. Et Dieu merci Maman Denise Nyakero juste na début ya mandat ya président Fati azo ki likanisi moko bakoko na biso baloba kopesa mutu mbisi c'est bien mais kolakisa mutu koloba eleki makasi mingi koleka eleki malamu koleka. Voilà pourquoi a pensé qu'apesa biso assurance maladie. Et l'assurance maladie wana nous avons bénéficié beaucoup de choses. Moi-même ma femme nazala hospitalisée, ngamo nazala hospitalisée à plusieurs reprises. D'ailleurs c'est grâce à ça que na komi kolandela aussi santé nanga parce que des fois, quand on toujours tambola, toujours mon roi toi normal. Or, t'as une quand vous avez la réalité nango, maman juste c'est pour vous dire merci. Et merci également na président Lombe qui est notre point focal. Mais fort à Zosala de façon à ce que relation wana rapport wana bolingo wana maman la qui c'est pas ba comédien et za bongo. Vous savez peut-être toujours kango na sango, mais il y a des vies où ils allaient sauver. Grâce à l'assurance maladie, il y a des vies. Imaginez-vous quelqu'un, un comédien, ou à une subvention, ou à un salaire, ou à ça comme ça, le peu moussalango beba. Nana koko peso caché mon quoi bien. Azate, le sponsor bazate, producteur bazate. Mais un comédien à un malade de Sengaye, même à ta opération, ce qui a mouqué à $500. Mais risque, ils allaient. Mais voilà, maman Denise, à Sali Bissolo comme quoi bien. Maman, Munge Boko, appréciation merci. Maman Denise, maman Yabana Congo, maman Motema Malamu, hein? Eh, na tunaka, ta opération minene le kara, ta tobele, hein? Batu tout. Oh bazola bazana ba carte, na carte nanga. L'accent la carte on. Na carte nangai oyo. Maman Denise Nyakero apesa biso ya prise en charge naza so na ke Lubumbashi na lakisi carte na nga ba o traiter nga oh atoke Lubumbashi ba o traiter ata na ke Lubumbashi ata na ke Matadi en photo na nga. OK, je peux. Oui. OK, oh là là. Assurance médicale Atria. Voilà, Activa, voilà. Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Vraiment, bravo. Vraiment, félicitations. Namoni vraiment quoi va commis Bakadiona Mbambi bijou la reine. Voilà. Bakadiona Mbambi bijou la reine. Ah, voilà. En tout cas, quartier et mon ania, félicitations à maman Denise continue na yo. En tout cas, félicitations à maman Denise Nyakero. Donc ndena na carte na ngayo. Ndena na bana na ngaso na bana 10. OK. Bana nga nyonso bakozwa traitement. Baoza pe na carte oyo. Ofele. To bomisara. Ofele nanga moko. Mais bafuta. Ba facture ebima chaque fin du mois. Ofele to batu biso biloko ofele eza ofele te. Po efuta maka. Donc yo ofuta lo te. Ngai na futa ka transport na ngai. Na komi. To na ba hôpital ebele ba HJ ba médecin de nuit ba Mokole, Ngaliema, clinique des anges, Diamant. Voilà. Donc, tout ça, l'hôpital tellement ébélé. Nous avons vraiment aussi kanga. Si on a mutu pas snacké. Ah, bijou là. Eh, bon, je suis go. Non, on a mutu pas snacké. Mutu, dans au sol qui wana bambon wana nyonso na les fondations ma Denise qui ont. Na biso ngai nde naza bondo mo na santé kitoko ba bato banga. Eh. Kitoko boendeni na pakola mafuta telo te pona zo traitement ya bien oyebi so kisa bien zo koto na nzoto onuna te. OK, onuna te ozaka bonne santé. Maman Denise, merci maman. Biso ba HJ to banda ko leka o tia likolo ndenge ni ba clinique des anges wana ba médecin de nuit wana o leka ndenge ni o kota ndenge ni po wala ngote. Voilà. Obambala kama mumbala twamba una ngaba azosobi ukahanga miku bini ni bato bambala ni biso shora mjane so solo na
Ukahanga miku donc usalinga surprise. Usalinga ubetinga kumo usalinga surprise. Voilà, nalinga qui vraiment Hollanda. On est dans la première partie, la deuxième partie, bah comédien bah aller parce que Régine Amoni bah tu vas on sauter deux mois là tu n'as pas besoin que c'est là bah comédien là moussou un mot tant au monde bah comédien yo bah féliciter bah remercier maman Denise Nyaké. Naza surpris il y a comment on a au sali. En fait je suis content il y a comment on a que mettez manabango zo sala bon moto zo sala n'a pas tout à l'heure sans savoir que sola na bango. De dire merci à une personne qui vous a fait du bien, ça ne coûte rien. Bien au contraire, ça met la personne, il y a que les camons à sali et ces ici va bénéficiaire. Je suis sans mots en fait, mais simplement, je dirais merci pour leur merci. Donc, baloba na mitema na bango et c'est pelsi nzambe. Ouais, que mitema na bango nde lobi boye et c'est pelsi nzambe. Voilà. Bongo maman reçoit bénédiction tendenge. Natamsa ki micro na ngai wana ezaki surtout pour na kotala ba comédien natala thermomètre ya art oyo maman disait acha sala pour na bango na mona soki thermomètre non ils ont pris sa température combien mais na mon température ils ont ba 40 hein. Parce que baza vraiment les sengo makasi ba comédien oyo belé bazwa ngolote bazwa prise en charge à santé à Madeniste musupe ba dai ko la makasi et pas na yo pe koma pe ke yoka pe ki ba comédien musu bazo lila. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yope Samina Bisso que Tozongela, Osungabana Bisso, les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui n'a pas jusqu'au rappeler na Bisso que orphelinat Vida, ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné. Et on met nos messages au pays à Kolobete. Tozongela, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana le po le lobatanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali na difficulté ya mai. Boye de biso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko ya kolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Mira, oui, mon souba na olela kutu bakuta na bato fondation, ba lobby ke ngana longola bango. Tango to bandi opération oyo, mususu bazaki réticent. Faut dire des choses clairement. Bazaki réticent.
boya mama bengi boya na bakombo ba identité ba ki réticent. OK. Réticence ta bango zaki nini? Pour être clair. Musu bazako mon on dirait maman Denise baza na opposition na maman Olive. Biso le quoi tokenda kingaka tso kuna et bebela biso. Ah bon? Moi j'étais avec maman Olive na Goma. Alobi na ba journaliste ayambaki na pokwana. Abi ne m'appelez plus première dame. Ce que je dis, ba témoin bazalaki. Tovandi na Goma. Abi si équipe de journaliste ayambaki wana ba jeune ne m'appelez plus première dame. Je ne suis plus la première dame. Notre première dame, notre maman à nous tous s'appelle Denise Nyakero, moi c'est Papa Tshisekedi. Mon mari est sénateur à vie. Il n'est plus président, je ne suis plus première dame. Mais famille est continuée. Mais ce n'est qui, je vous comprends. Pour me bongo, bien bongo. Bagani mama ni mama, merci. Elle-même a dit ça. Elle-même nous a amené à comprendre que non, mon bal n'a pas passation de pouvoir. Ce qui n'a jamais existé. OK. To sali biso to transférer pouvoir dans son équipe écoute biso to longwe. Alors, les comédiens n'ont pas été n'ont pas compris cette mutation. Certains comédiens. Bazu angolo ko ba créer conflit na ndenge na bango. Or ba kolo masolo baza kunate. OK. Ba kolo masolo baza kunate. Voilà un peu, c'est ce qui a fait que certains comédiens, les lois d'Ofunanga, attitude na bango au début ezala yango wana. Yaka même dossier même dossier atokokisi topesi. Ba o bazo ke retard batikali. Oli bazala reconnaissant comment dire sincère pour dire non, conscient. Ezaka faute na biso tokanisaki guerre kubima ya ba mama biso kwa toza poto yango totikala libanda. Mais les deux mamans mon côté azala na problème il y a pour sunga ba comédien mon côté tant que pour renouveler équipe ba musu bazaki na ba voyage et j'ai toujours regretté ba tout le coup là je crois vie n'est pas là vu de loin non plus septième bagarre basé belé ba grand nom il y a tête populaire oyo bazala soit pour des raisons il y a absence dans le pays, mingi la deuxième vague est bongo. Mais on est là, nous continuons à plaider pour que faveur Rwanda et se rallonger de sorte que Moutounion soit lembo ya mama na modèle Rwanda. Parce que la santé, comme on dit, n'a pas de prix et les soins de qualité cher. Biso nous sommes bénéficiaires. Régime au Tchelangana na image oyo, présent deuxième surprise. Et ça, quelques comédiens, parce que vraiment, quelques comédiens, mususu, bazar quand la posa baloba, mais babi te mira le kola to ju occasion yo, to lingi to loba. Supporter quand même choc en moi, même balo mabe mais supporter en président. Ta musu ba mira non en tout cas c'est là kingai na plateau na pona o bombarder ngai mais na bangaka presté. Parce que vous avez pour relayer un message comme courroie de transmission, biso ba émetteur, na ba récepteur un message. Ba comédien ba loba ki vraiment. Ba daka cœur ouvert, ba lobby vraiment ya mabena malan ba loba ki. En tout cas régime Tshilanga yango. Bravo na zobeta pona na fondation FD. T Fondation Denise Nyakero. Vraiment FDNT, vraiment fondation. Là, on a dit pour la maman Denise, pour la maman Denise aujourd'hui, surtout le tambola, toujours vivre pour la nini, moko assurer santé à Batou. Santé à Batou. C'est ça que moko te mais santé à Batou belé, hein, santé à Batou belé, les loyo. Au Beli, Libota et Beli, automatiquement, avec carte d'assurance, au KI, au présenter carte, on ne va pas traiter, yo. Il te dit jusqu'à la fin, on te donne aussi du médicament T. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. Et je crois que
pour la fondation, pour la maman, et silité pour la mission de comédien. Donc, nous continuerons chaque fois. Je remercie Kayo, puisque au sein de l'Omwa Motouya, Balobaka, Kolaksa Moutou, Kopéché, et ça malamu qui au Kabela Kimbisi. Tu vois? De l'eau paiement pour tout le monde à souffrir. Vraiment, vraiment, je vous dis, mon frère, topema, puisque ceux qui te retrouvent la dose malade, comédie, babelaka. Donc, la présence ma soumou, à Tara témoignage, c'est grâce à la charge de la santé. Il y a maman Denise, il y a en vie, sinon tu es déjà. Azara n'a pas ma cœur. Ma cambo, exemple, c'est belé. La reine, Gabriel. Chacun de nous, sur circuler la caméra, on comprend que beaucoup de gens vivre penza, vivre santé, oh, il y a santé, il y a fondation Maman Denise Yakeo. Donc, maman, encore une fois, grand merci. Et ça, Moko. Oboyebi Mungenzi Noël Yandi Mosi, artiste comédien, Lilo Yazolo Banabino Lilo Nazalaki hospitalier, Nazalaki sérieusement malade, problème à cœur, na kota déjà na coma. Comme na botama le 25 décembre, déjà ba docteur ba lobai que non, na recouffa jour na botama. Le 25 décembre, mais Maman Denise, message comme la qui est que artiste et comédien, pourquoi ça sérieusement malade. En tout cas, na kimote mama lamu oyo ya Maman Denise, ayebisa mobali na ye, pour na eloko nyonso soki mwasi oza marié alinga sala, jamais à pour informer mobali n'était. Informé Fatih Béton. Président Nabiso, Bomouna qui va évacuer Kinga na Keneki en Afrique du Sud. Même na commune Afrique du Sud, même l'hôpital, mon tout le monde appelle ça une chance à Robikate. Nandenge basalanga opération, bakambo simba nyuso. Nyuso, en tout cas, famille Nabiso ta 100 fois to bimisate, nyuso. Et ça n'a compte à Maman Denise, Mouta Salango. Merci, maman. Et là donc, Ndenge Zalaki, donc na komaki na souka. Donc, au prolongation, Salakinga. Yango moni maman na zonga. Mais, comme eza kaka nzoto, eza nzoto. Bumunaki. Na 2023 na décembre kaka na Noël na kweya kilisusu wana meme nanga moko na ndimaki kutu teke ye na kena médecin de nuit eza kaka na kota Maman Denise. Ah vraiment maman na ebité merci ni nakopesa yo na fandi na hôpital solution eza lisusu te nga moko nazo remarqué que bazopesanga kisi te nzoka il fallait ezala baévacue nga na Afrique du Sud. Même nga moko na banda komituna na asalaki mbala liboso est ce que mibale kosalama lisusu bandeko samedi na fanda baannonce nga balobi non mama déjà zwi bol ezokoma dimanche na 8h ozokende. Ah te maman vraiment oyo zala pona ngai wana penze zala ki donc ola motema ezobeta donc omoni ndenge motema soso alinga kata ndenge banda kobeta ndenge nazalaki espoir ezala lisusu te. Mama tie vol eye kozwanga bamedecin baye tina médecin de nuit bazwinga toke butu tolongwaki le 7 janvier tokomi na ba 1h du matin. Avion médicalisé oyo kanga moko mindele teki baye bazotala toye kozwa na bamakanisi baye kozwa bato ministre PDG patala boye bayebisi bango no comédien
Maman, Ngamoko. Yao batumatu na ngo komba yendi mosa ngo utawa. Omoni yendi mosa. Adi uta Afrique du Sud. Yambala liboso yeye. Wu. Ebozwanga na aéroport batozo tuna ba ebozwa nani ngo. Yendi mosa. Balami balé pour la deuxième fois, bazinga bakena ngai. Na nyuso mama salelanga nano. Nano. Merci wana. Merci à liboso yanga. Merci à Mibale. Il y a famille biologique au Yangaï. L'hôpital au Monibo, et ça cher au merci. La grâce à Maman Denise Nyakero. Ok. Fondation Denise Nyakero. On dit que tu vas soit charge. Samba Bomba. Tu vas comédien. Zanda Bomba Maman. On a un foot dans un bon. Belé a facture wana ngana omona bakota na obwe bakishe zoyao leo nyoso ba docteur basoya o bayebi ke bozane loko moko boye batoyo ifoto ba donc on na kole sika zorba o di wana artiste munene bolengira parce que bangonde abiso ikolo ya nani ya fondation Denise Nyakero la première dame ya mboka na biso RDC. Maman merci nzaba pambola wazo sela Yona papa, merci. Malamu kutuke, to ya boy, sindenge sala kinga bole bakende koluka kasuto lela kakuna. Mama te. Na ye nanu awa hôpital. Ba soigner ngai na somi na ko bonde sali malamu. Mama merci vraiment naza ata kutuyo ya kiteto zo se donc monaka mtoto angana mwasi na bana na ngai. Oh. Donc, tout en charge, il y a Maman Denise, il y a santé à Bino, comédien. Bonjour, on a pas Bino. Ah, mais oui, soko. Bon, yo quand si maman ça di bala. Azana papa. Nous quoi tono. Donc ayebi alobi oya bali. Mon ngayo na baguette. Ouais. Oya za marié. Donc aza déjà responsable. Azana moi si na ena bana na e. Donc bangon surtout tozali. Ok, dans l'hôpital, Ophélie. Je dis bien Ophélie. Merci maman Denise, merci vraiment, merci. So nazolo baboye, o yondo ndima ki ozo biso en charge. Oleza la kabayo talo na ndako ngole mutoko kota kuna boye kiti pena, ebonge zate. La soni. Donc nzamba zongi sela o na nzambo ya kelasa la zongi sela. Merci papa, merci père, mère, Libota maman, merci nenge bato ya fondation nyonso tout nenge balandela kabiso batika kabiso te partout tozala quand même na ba problème ba batanga banini omona bango nyonso ba ya balanda kabiso. Merci maman kotika biso te so tiki biso to kachwa ala na futa na mbongo wapi. Merci nzambe pambola. Voilà, nous sommes de retour à présent. Au Banga, tu as dit que tu as comédie, non, on est sur na Robangate parce que ma bé bakoluba bako inventer ou quoi même. Ils ont parlé, ça va. Ah, je pense que tu as une image oyo, ba comédien ba do sipilandingi Maman Denise Nyakero, ce qui dit azap pour aider ba pe ba zo singaka ki ba ngala ba mususu oyo, surtout bazana nous pour bénéficier sur onaté Bazo Yango, président. Première dame, Maman Denise Tshisekedi, a ça la kaba œuvre belé, mais il est inaperçu. Parce que Azali, Mobile Nazali, numéro 1 en Moka, payé pas Azali, femme d'État. Donc, et tout ça, œuvre, tout ça là, il faut quand même, et bien, la mise à bateau, de peur que le mandat un jour sur que Sili, Balobaki Asalanine. Donc, normalement, et c'est que œuvre première dame, Maman Denise Tshisekedi, s'il vous plaît, Maman première dame, œuvre ça et que fou population. Oh, Maman Fumbwa, Maman ya Mika, Maman pousser, Batunion, Sobasireur, non, Maman Denise Tshisekedi, Asala Makabu, boye. Est-ce que, sous votre autorisation, le point focal, il y a des comédiens.
Donc l'hôpital oya yolo. Batu kalanga na zoka soin papa leki nanga sala ko sala kala kuna zo ba soin kuna. Mais na leka kana mona kango kitoko na yeba kite kezaki première dame moto sala. Est-ce que ko kite ko fungula biso porte to kenempe to filmer to la quand même malamu ya sala et puis surtout malamu moto sur le première dame à sala loko za point focal kuna. Bien, merci Mira. Je crois préoccupation na yo ezali justifiée, les appels légitimes. C'est vrai, sa première dame. L'action à Zosala, pour la population. Et c'est une population à Yébaka. Ndamba la population kakate, mais population à Yébaka non. Et c'est qu'à Boye, Basali Boye, à Bongisi Boye, à Zongisi Boye. C'est très important. Président de la République qui peut que Maman Kayabi à Zosala m'appelle Moussou tu peux le bamate. C'est que le bamaka. Parce que tout ce que Maman Denise à Zosala fait déjà en complément. Il y a action en président. Donc, ils ont accompagné mon bail. Net temps où on comédien, c'est en fait Félix Antoine Tshisekedi qui s'occupe des comédiens. En fait, derrière un grand monsieur, une grande dame. Donc, ils ont accompagné mon bail. Nous sommes ça pour soka pekisaki anga sala pété. C'est grâce à notre président. Oui. Alors, l'action on a nous sommes ça et zoko tana cadre ya mandat ya baction na mandat président de la République. Souci on nga pe na zanango parce que ta lokola Maman Denise a organisé a pesaka bana bourse excellencia. Excellencia a pesaka bana ba bourse ba kindotanga dans les meilleures universités du monde. Bana o bazu ba 85% na ba école, ba celle ba grande, ba très grande distinction. Maman Denise les prend à travers toute la République. Baye, afin d'ici bango awa, ba préparer ba documents na bango, bazan États-Unis, bazan France, bazan Belgique, bazan Japon, bazan Tunisie, bazan Égypte, ba payer belé. Elle prépare l'élite congolaise. Elle prépare l'élite congolaise na modèle wana nous ramener l'excellence, des cadres excellents. Mais on en parle moins. On en parle moins. C'est vrai, la philosophie, il y a droite et pesa, gauche et batté, mais le Kambolobé est important, elle fait des choses, il y a Mboka. Banawana, les lois bazaki ba kuluna, côté ba keyi o aboua kakabatel, yatinda batukuna chaque jour bazonge la kango. Maman Denise a formé ba kuluna kuna. Maman Denise a zubana batati ba kuluna kuna. Maintenant qu'elle forme l'élite. Mira, bana combien bazo ba 80% ba distinga awa bazanga mbongo kotata université de Kinshasa. Akota ULK, akota bakoka te pona makoki ezate. Mais ba distinga bazo ba 75% mayele na bongo ma okende istandenge nini. Mbongo yate. Mais elle vous prend. Elle vous prend d'une famille peut-être très modeste. Azuyo tant que la famille n'a pas de Lubumbashi, ticket zalagate, mais en Angonio, au Kepoto, au Tangi, dans les meilleures conditions, l'obé aux ongles, la bus au Sali, la Mabélé, au Congo. Des choses comme ça, il y a un Denis, il faut y aller, population à Ibaka. Donc c'est très important pour plaider. Nous allons demander si le coordonnateur Joël ou la DIRCAB, Maman Nathalie, ba bongisa ou le Durkaba papa Cédric ba bongisa calendrier à maman to solo la pona la comment on peut vulgariser ces bonnes choses. Nous on est prêt tout ça la kango déjà mboka etondi na makamama be ya onde to tombola ka ya malamu tolingi kozipa bolamu tolingi kozipa bolamu tolingi toi na mentalité kozipa bolamu mais to zipa yango te c'est pour que non pas pour faire sa promotion mais pour que batba yeba que quelqu'un qui a eu 90% au collège Ntemo de la Songolunda, communication peut-être Sal Moboul, il y a la bourse Excellencia. À se préparer dès que le résultat de 90%, à l'ongwa Songolunda, à l'ongwa Lubefu, à l'ongwa Kingoji, pour bénéficier à bourse. Donc c'est des choses comme ça, les gens doivent savoir, c'est très important du Cambolobi. Voilà, en tout cas, toujours c'est la porte Fumama.
Tout ça pour ça penza bamakambo nyonso première dame tout ça la soutien malamu et notre président Félix Antoine Tshisekedi biloko tout ça là exactement vulgarisé afin que population même ba demini ba ke eloko yonde président Kasali eloko maman Denise asali en tout cas penza président merci parce que fungola biso porte et na likam oyo ah voilà en tout cas comme la suite émission notre président Emole Asuka pour na non pour la fin de cette émission ngai na remercier yo mingi Mirakiamvu de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir dire à travers ton émission de vous dire merci na maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je sais à peu près ou je sais un peu charge Ouazanango pour la République. Vous allez moi, c'est chef de l'État. Eza charge Ouazanango, il est qui est ministre. Il est qui est ministre. Il est qui est PDG. En termes de responsabilité, en termes de charge. Mais tant haut, Pessaraba comédien, maman, c'est précieux. Et merci. Merci au nom de tous les artistes comédiens de la République et au mien propre. Merci de tout cœur. Ok, c'est Dieu là où il y a bon maman, il y a Bolingo à continuer à soutenir eux. Et nous souhaitons fructueux mandat, fructueux deuxième mandat, na Papa Fachi Béton, toujours à travers la sensibilisation, à travers la lutte contre l'antivaleur, à travers la communication, tout ça, dans divers domaines. Nous sommes accompagner Papa Félix Tshisekedi. Merci. Merci à toute la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Je pense au coordinateur Joël Makubikwa, Maman Cathy, Maman Lydia, Maman Nadège, Maman Léonie, et tous les autres dont je ne saurais pas citer le nom tous, Gaël, Nabosani Binote, Naba Jumeau, Nabiso Tozara Nabango, Bambo Temingi, et merci pour votre disponibilité, serviabilité, Negetou Bozarana Bisso, merci. Merci au bureau de Maman Denise, au bureau du conjoint de la première, du chef de l'État. Je vois le DIRCAB, Maman Nathalie, je vois le DIRCAB, Papa Cédric, je vois Papa Bienvenu, Maman Naïcha, Benonion Swantoka, Bambo Tebele, trouvé à travers mes petits mots, ma gratitude, ma reconnaissance pour tout ce que vous faites à notre faveur et en faveur de les comédiens qui n'ont pas pu s'exprimer, merci. Parce que soins de santé, ils ont et soins de santé, qualité, ils ont et yango sala que dozala. On peut que soins et pesami, mais Nzambe a décidé à kende, on a une volonté Nzambe, mais pas parce que Azangaki ma coquille. Je prends une petite anecdote avant d'assurer ça. Maman m'appelle, maman Denise me dit, Papa Lombe, Ozawapi, dans un hôpital na HG, et pour papa Kodia, ok, parle au médecin. Okay. J'envoie le docteur Ntsingi tout de suite. Parle au médecin. S'il faut l'évacuer, faites le rapport immédiatement et nous prenons toutes les dispositions. Okay. Pendant que Silici Koloba, docteur Ntsingi arrive, ce que comme on a médecin, ils nous diront au stade actuel, on ne peut plus rien. Nous pensons que dans moins de 5 heures, nous pouvons confirmer le décès. Dans moins de 2 heures, au stade actuel, docteur, on ne peut pas dire ça à M. Lombe parce que lui n'est pas corps médical. Mais comme Yozali va accompagner Bozana en mission, nous avons le regret de vous dire qu'à ce stade, vous ne pensez même pas l'ambulance va évacuer. Parce que dans 2 heures, nous pensons que elle va complètement cesser d'exister. Et tant au Bimi, docteur Ntsing, il y a non, président, ça c'est un langage, il y a un médecin, en fait, le vieux est déjà mort. Oh là. Le vieux est déjà mort, prépare-toi. Bango, ceux qui habitent 2 heures, wana, Luka déjà reçoit maman, parle aux enfants vieux que ça bango, préparez bango. Parce que dans 2 heures, souvent on va nous annoncer à Koufi, mais préparez bango déjà que ça peut arriver. Tu es artiste, tu es avocat, tu sais quel langage on utilise. Non, 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 docteur, laisse-moi le faire. Et c'est ce qui avait été fait. Donc pendant que tu as wana,
Je savais que les vieux n'étaient plus, mais il fallait parler dans la veuve, celle qui devait devenir quelques heures après veuve, na ma petite nanga, Joe, Maïnar, le fils aîné, et voilà comment ça s'est passé. Et le vieux, au moment où le président s'est déplacé pour honorer l'artiste. Fachi a se déplacé pour honorer Maïmputo Kwedi, et ça nous touche. Les œuvres silencieuses. Ah, voilà. Témoignage des œuvres silencieuses de Maman Denise. Voilà. Voilà, un titre malamon quoi. Ah, il faut comprendre. Invité un titre malamon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup na Maman Denise Tshisekedi, s'il vous plaît. Félicitations à vous. Na makambodo sala. En tout cas, ngamira na lobakiango na telemi tour oyo. Malgré na zalaka chaque fois na makambo. Yoyo Maman Denise sala kamena bi tour na sala fort. Na ba no bimisa yango pe na kolela ata Maman Denise oboya menga. En tant que patriote. En tout cas, en tant que patriote, merci Mingi na prise de vie Kibongo, la princesse Gloria Babeya, malgré Azali chroniqueuse à Simba micro, multi service à Simba rapé caméra. Merci aussi il s'agit de Pierrot. Namituna ka Pierrot za mwana muke. Oloba ko leki biso ba miko leki noko no ivi pa leki na nini. Olo leki nga mira kiamvo leki nga la nini. Yo mwana muke boye. Na koluka penda moi sino na yeba leki biso na nini. En tout cas d'ici là portez-vous bien. OK, le gars répond, c'est pas moi sino. Ouais. Moi na muke beta mbonga. Beta mbonga ko wabina. Déjà l'équipe no mula. Ya lo baka l'équipe biso na nini. Ah! Pierrot yo mwana yo. Merci.